Sarah wetu. Sarah wetu wani, Sarah nga nkeme shi. Sarah nga choki, Sarah wetu nga choki. O baluba balela balela suneni ye kele Sarah na yembala ngo po baluba balela na rythme. Mwana wankongolo wanyo Sarah mukaji mwimpa be Sarah kanisi ata ba parents na ote Sarah ba camarade oyo baninga ya lelo binemi ya lobi bandeko botika mo via ki camarade kilikili muninga mususa koza aza na bonne vie ana ndaku ya bato bana mbongo me yo nzamba pesi eloko mbongo ko kopesa te baleki bino na mbongo me nzamba esiko apesi yo mususu beauté charisme aura nde loko eko bundisela ko baninga soki kutu Joseph je le dis bien ma propre membre ya famille na ye bateka ye tozalaka mayele na mokili tozo vivre. Sarah si jeune 25 ans ya pamba mama nini kaka obali à peine une année jalousie ya lelo kindoki ya lelo eloba asu te azolia na yo azomela na yo azosala na yo semblant kala nde ezalaki nga alingaka yo te bobebani te lelo eza asu bongo te lelo na ennemi mpena apusani vers yo lokola master akole yo pena ozwi pena aconvaincre yo fongolele porte ya vie ofongolele porte ya vie na yo kotisa ye na bomoi na yo après nde abandi koassassine yo nyamo eliaka lideso ezalaka na kati na ye binemi ya lelo bakomprena makambo wana bakoma kosala bongo keba tala mwana mwasi kitoko boye ndenge akufi nyonso esombamaka ezalaka somo te okozwango me oyo esombamaka te eza ba aura eza bangenge nzambe apesa mutu beauté na yo naturel vie na yo ba grâce na yo basomba yango te. Sarah eloko obomisi ye ezali jalousie ya bamasta na ye likolo na ye baninga ebele lelo oyo boyeba ke libala ka ozomona libala eza nango eloko mo eza normal libala mais koma spécial na Congo ndenge voyage pe koma spécial na Congo dans so mutu abali bato bakoma okele kanda or que na décision ya vie na ngai so namoni ke nakomi prête à kobala na bali so nanu prête te na kobala nanu te yango koma komona mutu alati alliance akomi lokwa banommé président de la République or que te ba réalité libala to comprendre yango te tozwaka eza superficiel feti na lati alliance nasala ba TikTok bato bamonanga metango moninga akutani na mutu oyo alingi ye po libala oyo eza liloko aliseki te il faut nazala sûr que mutu oyo malgré ba défaut na ye tokovanda na ye timu koyesa oya na kosupporte yango nakutani na mutu oyo toyokani bien tolingani ya solo motema na biso eza petwa ememi biso na libala mabe eza nini exactement. Sarah asali 5 ans na mobali na ye donc basali 5 ans 4 ans ya copinage babalani ya de cela une année sûrement déjà na libala wana mabe ezalaki déjà mokola libala na kati ya libala na bango te entourage ya Sarah bazalaki da koyokele zuwa police liwa ya Sarah eza bizarre baninga oyo bozi boke kotika ngai toke na formule oyo bango balobi ya chirurgie bon boke kotika ngai na chirurgie mutu ya chirurgie abomi ngai bino pe bomoni ke na kufi nazoningana te comment kondima ozwa corps ya moninga na okendaka nango mame mutu soki akufi na mutu ana na anesthésie mutu ana anesthésie alobaka mutu ana anesthésie alobaka biloko eyebana te ma alobaka abujaka arespiraka
mutu aza na anesthésie bo tuna ba médecin ba oyebisa bino surtout soka anesthésie evandi mwa mingi yango monaka okeba na secret na sa anesthésie oyo loba makambu okanaki te oya kobimisa ba secret nyonso oui mpo na kati ya anesthésie ekomisaka mutu okwa trouble lokwa mutu alango ye na degré likolo okomona kosala ba mouvement ando ningana pe boye moko baluki boye mpo musu epesa bango ba nausée musu basanzaka nga mwana médecin nga moko mpe dana nazo anesthésie ata ba 2 fois okobeta ye boye soko ofini ye odioti ye okoyokaka yo ningana aoloba sikoyo anesthésie ya bango babete biso lisolo ke sara azalaki sous anesthésie mutu ana sous anesthésie aorespire te aobouge te aopema te aoningana te wana anesthésie modèle nini bascientifique oyo bakotala biso boyebisa biso nano anesthésie bamédecin oyo balandaka nga boyebisa nga anesthésie motu soko aza na anesthésie apemaka te mosu oyo aza na anesthésie so badioti ye akoloba te na malembe bon soki anesthésie tosuppose kasalaki chirurgie babeti anesthésie na soki heure nini bango bazalaki kuna na hôpital ti baye komema corps mais quand même anesthésie yango azalaki nini bon nani oyo komo na oni babenga yango formol soki nini mpona kobeta mutu alingala te akufa boyebisanga anesthésie yango ya ndenge nini nano okenda kotala mutu na hôpital te bautaki koopere babimisa ye na salle d'op oyokaa otiatia bacri mosusu kotaka en plein salle d'op batie ye anesthésie okomona azoréagir seke anesthésie ebandi okita bakuti oyo mutu amelaka masanga mingi soki batie anesthésie erataka oyo baoverifie nano so babeti lisusu oyoka sikoyo efandi bayebi ba heure anesthésie esalaka bamédecin nde ezalana na ba heure wana nde oza kao ya kao mais so de efandi ekoma ba 1 heure 2 heures okomona ke soki intervention ezocontinue il faut babakisa anesthésie sikoyo oyo ya sara bakumbaka ye bakendaka na ye kuna anesthésie esilaka te epuis ya mibale ngai nayebi na nga likambo te mama toyaki na mutu azotambola inde toye na ye mpa na yo okoti na salle dopo bimi na yo alamukaka te apres biso toluwe mutuka tomema ye nga na ondima jamais omoni ndoki belela nazwa te amoske ezalaki cope na biso amoske toliaki mbongo biso nyonso petite wana ndenge aza na mobali na na États-Unis ati ndeye bambongo bon tokosei kaka ke tokesala chirurgie fente ye kaka chirurgie yango pardon maya ntumba yaka na zwaki ti liboso yebisanga epe bapanzaki yo libumu mpo balobi ya sara libumu eza kopanza na yango toyeba bapanzaka libumu e liposition yango bapanzaka libumu basalaka ndenge nini bebele na bino baninga ya lelo binemi ya lobi boteyama mwasi kitoko boye tala couple kitoko sûrement Dieu leur donné des beaux enfants tala ndenge bako tala kaka mwana mutu azokufa kaka boye parents ya bokoli mwana na ye ti mwana koli mwana oke kaka boye totala baninga Kinshasa naza na histoire mosusu bauti obetela nga fille kande batambolaka en groupe akutani na mobali moko na ba Facebook kaka mobali yango mundele andimi te ayebisi mobali yango ya mobali yango aye bakoma okuta na mobali yango ayaka azozonga mobali yango abengisi na Dubai etc mobali a décidé abala ye mobali yango mundele se décidé abala ye donc mobali ya bata mundele na kobala ye na kokoma veuf donc akoti na mariage na ye kaka wana batieli ye ya vite fait donc na soirée wana kaka nde akufi wana na soirée image yango ezali na oyela bino akufi en plein soirée donc aussitôt marié aussitôt veuf mobali ya bato yaya lelo na 21e siècle oyo bimovia biki-camarade kiliki ezala su te wana parent na yo biso tozanga baparent oyo babiso oyo biyokela mwanza baconseil tolinga oyoka yango te nayokaka nde nayokaka biyokela te koloba ti osisi koloba nayokela so merci nakebuka mabolongo nanga je vais faire ma part de choses Seigneur aide-moi à prendre une bonne décision soki eza mabe kopermettre ngai te nakota na eloko nyonso ebungisa ngai eloko nyonso emanga na kobunga eloko nyonso elongola na destine na nga yo si obalaki sara wetu nini na bakamarade yaya na ngai leki na ngai nini na bakamarade tande balie oyo na 24
babomi mwana batu ya kotala babomi ya kotala likola zuwa na jalousie. Moninga oyo kaka kozwa courage ya kozwa corps ya mwana batu okonde tia na morgue. Yo nani? Ba parents na ye ba vivant. Ba yaya pe baleki bandeko pe batata mwasi na ba cousine na ba tantelette na ba onklelette baza vivant. Yo se porter garant. Ya kozwa corps ya mutu. De quel droit? Bozwi kilo ya kozwa nzoto ya mwana batu e bouger te boye nango pe ti na ndaku na bango. Les signaux yango na otuna ya mokili yango ekomi ndeni. Navani na yoki histoire ya mwana Londres kolsikosimonte wana kosikosimonte. Natikali bouche be nabi me moto moindo akomi na motema mabe ya kimoindo ya degra bien te. Et puis il y a des gens qui se permettent de dire que azoki banini na ye et ko boma ye ndika za na côté azoki mwasi ya batu. Non. C'est de la jalousie pure et simple. Ce que tu as dit ba photo pour YouTube a boya rato tcha ozo comprendre que azaki ko se battre na mutu. Donc azaki ko lala boya na mbeto abomé na moyi babomé na butute. Ko se battre na mutu mususu azaki abeti eloko na mutu. Donc akufeli na position oso abeti eloko na kingo na sima kingo awa oko vivre te parce que ba nerf nyonso eleka na a. Tango ba beti yango atikufeli na position ya kokanga mutu. Makolo na maboko na ondire mutu aki na katikati balongoli mutu wana. Mutu yango alongwe. Ndeko kweyo akweyaki wana na mbetu na ye baye kokuta ye makila. Bata hotel baolo bake bayebi te. Ba renvoyer gérant, ba renvoyer sentinelle pour ba robeta lisolo. L'histoire wana fo keti na suka. Papa mokonzi ya mboka ba justice fait sala na makambo boye po sinon ba continuera kaka. Donc bato akoma na bango abomi na ye mutu akimi na ye ako impuni ake continuer vine ailleurs kota abomela so bato mususu. Lole mona bango na mabele justice esala musala nango. Sarah zo kufa boye baotala baninga na ye wana bakotika bango ata mokolo te. Ils doivent expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mwana oyo ti baye na ye azalaki déjà ya kokufa. Azalaki déjà ya kokufa. Azalaki déjà ya kokufa. Balobi ke akenai ko sala liposition wana pona libumu tout ça. Bon d'accord. Ba pesa biso clinique komba clinique wana ba pesi biso ba facture ya futeli bambongo afutaki combien ndenge nini fole sala mandenge ni médecin wana fa monana soka azalaka. Mwana bato eloko te na kati ya libumu. Pasi. Mobali ya bata consommer na no mariage te. To banda ko yiba parce que combien ya libala ya yo tika moninga boye. Baninga ya lelo bidemi ya lobi. Ndeko mwasi ndeko mobali. Vie ya ki camarade lelo komi très dangereux pour motozo mona o sekiso moyebi te. Nazolo bango chaque jour ba camarade lelo ba komi azio approcher na ba mtala minu gentillesse nyonso lelo komi très dangereux même gentillesse ba sourire jaune ba eza lokuta ngana lingaka o mingi ngai nde naza bongo lokuta bato vrai batikali mukie bata solo ya bolingwa solo bato balingi yo bapesi pe mutu mususu kaka po kaka ozo progresser na domaine moko ayebi pasi nyo uti na ngote ndeni omoni pasi te nzambe Nzambe na ngai, épargne-moi de tous ces gens qui ont un mauvais cœur. Donc afandi azotala yo ndenge ozo progresser azo bongisa ndenge nini akoboma yo apusa ni pembeni na ya bandisi koko yako nini yo azo l'action etika lingaka yo ko sala ko rendre ba service et tout ça nyonso la na po lamba yo azwa yo il faut mituna ka heure moko wana opusa na pene nga bongo pona intérêt nango ya nango nini quel apport ayelinga bana tous ensemble putunaka tala Sarah ninga tiki ba parents na Sarah okanisi ata ba parents na ote ba ya na onda bandeko na ote okanisi te liwa mwana mwasi esalanga pasi moko nayebi te nakoma mona degré insécurité komi na mboka oyo je me demande je me pose la question toke wapi tokosuka nde nini
po liwa to komo tambola nango ne wana ntikala ozala te na RDC. Pas c'est comme si mitema batu mabe ya degré moko otikala comprendre te. Batu ba comme sans cœur ya degré likolo que je me pose la question to suka wapi nini nde koko guérir yango. Est-ce que ça makambo ka ya mikolo suka to ezelo mususu? Parce qu'en regardant ça en face, je me pose la question de savoir. Non, l'ingana comprendre, Seigneur, je ne comprends pas. Mais Seigneur, je prie pour moi, pour mes enfants, pour mon entourage. Izalate. Ngana lobara na vie. Soki eloko ebe tanga libaku madame na longwana. Soki na mona mutu clarté na pesa eba carré mususu akotate. Tant que na moni clarté. Il faut spirituellement na eba poser la préparer na tala pena. Opéa master. So ite simbate lekate. Et ce qui peut te tamboli le cas baninga simbite maman papa maman zone nzela nao kende sala nzela nao oko mona ngate na conspirer quoi que ce soit contre yo hein poani do yo tango botama ko zakana nga wana ngate tongata na botama na zakina na yo te c'est que Dieu veut faire de ta vie ata comme si un milliardaire mais tu veux reconnaître que tu auras baninga et que là on a besoin de service non na sengi yo to yo posenga service si je veux aider j'aide so peut moi aider zate na aider pareil pour na yo personne monique aider so moni aider te mais to ko maté na degré ya motema mabe que non ngana fandi nazo conspirer mabe pona mutu na zokisa ye na sala ye mabe akomona ata mutu atrahisanga koleka na mokili mobimba nana taona te. Je n'ai pas le temps pour mettre la haine dans mon cœur. Nazala rangote. Pour l'instant na royoka kanda na yoka mabe et tout ça là. Mais au fur et à mesure, je vais dire à mon cœur et à mon âme. Ce qui m'outouna zanangate, c'est que Nzambe mouta permetta qui t'es aux anaï. Parce que je ne sais pas ce que Dieu me prépare demain. Pourquoi monsieur Wazalakata pour boyani na bolingo? Au komi cible na na comme cible na ondeni. Toyo comme cible na ponani. Si Dieu voulait qu'on soit ensemble, on allait être ensemble. Si Dieu a refusé, c'est parce que à mon intérêt, ni bison ba être au sala ya malonga te lobby. C'est que j'accepte la décision de Dieu. J'accepte la décision de la nature. La vie continue. Au commis milliardaire, gloire à Dieu. Na commis milliardaire, gloire à Dieu. Je n'ai pas de problème. Mais, batuba commis na mite mamoko, au sali kutuye l'autre côté. Mais y est déjà inayo, maseki sarayo. Alors, le keloka mukoni a roboma donc, vina yo commis na décision na yé ya maboko ya ba master na yo. Soko likimba master mingi, vina yo zana maboko ya master na yo. Ce qui va conspirer, je suis sûr que moi, nous, à Koufika, Likoloka, ya Libala, Mabali, Mobala, ya Okendeni, même ça, moi, na Likolopete, Abali, Mobali, Mbamora, a eu chance à États-Unis, sûrement, on va lancer ma démarche pour y zoyer, Yangoana. Et baby simite ma mastanai. Yangoana de tumbi bango motema. Tozalaki na ye awa, lem su biso tozaki to kolega ye, lem su biso tona ba famille bambongo kolega ye, ndeni azu Libala, Libala ekoki, do ba mono ndengo zo évoluer motema baby. Na lobaki on est bandeli awa biloko mususu choko tokosoma wana magasin beauté aura grâce likolopete da nkolo mutachaka bien que likolopete musuba tokomo ke lukonga na bakisi mais suka nango suka amabe mwana musuka ko bota mala banguya na ya bangolu na ela musumu domaine musala za makasi ana kokende likolo makasi mwana muso ko botama libala yeli ka lokwa yele po mabala muso yaka yo luki libala olembi yango na loba ko bunda na ote tango no soke koki nzamba opia yo oko telenga na pena ko na sama bele tellement ko luka ngo mingi ekima yo obi principe ba lobaka quand tu le suis il te fouille zalaka kama ngume nzamba opesa ona tango na ato force bon sonda baba yo balate au moins place que comme ikoti na kindoko kufi pe siko mwana ba makolopete makolopepe baba milliardaire te mais mwana asko kitoko abotami bien et ça l'air complexe ba master lem suta ane se bana bobara simple gentil na mutu nyonso okay ba te que gentil comme agent tapine ba otumba yo na pine agent wana si seulement l'homme pouvait savoir ce que le cœur de l'autre conspirait contre lui. Mbele ba amitié musuto bomango da kala mbeboza asute.
Nga mama na casanière de grande dak ondima te. Na muta baninga te. Po na beta lisolo moko awa. Muninga makambo asala ngai. Muninga makambo asala ngai. Lelo natikala pena na baninga ko compter. Donc ata on a ça sa fête na ngai libala. Oya kala te wana. Baza ya ko compter. Nandimi te bakoma 5. Ba te. 4 écoute yana matata ya makasi. Et ça pour na bien na yo. Discipline-toi. Sara keka ofele, ofesha. Famille père toi, maman bokoli mwana na akolisi etina ki mukolo bakeka abu. Zuwa ya ba camarade. Kolinga te ba camarade ba contrôler la vie du début jusqu'à la fin. Kolinga te. Avant nazala bon. Baninga musoke bete les faiblesses dans yo bandio seka. Ba vana ya misusa tongi yo. Nga sko nazara ouverte nga kenda na memamaka. Na kenda mobimba. Oyebi ke na ya koyoka lisolo na ngai na kati ya bato mo ba otonga ba yebi te ke na oyoka. Sko lisolo wana mutu fa bimisa zaka master wana penda na kati wana. Na ina ota. Yo mondo o comprendre que secret na ngo yeba sute. Il faut bando la surprise. On le soutoura et déjà on le soutoura ka bon. Donc yo penako là-bas ko ya silencieux sans koloba. Mais faut en la capacité avant que ma beko melayo au déceler déjà qui est le vrai, qui est le faux. Il faut en la capacité wana au déceler. Ce qui t'est ba olia on a 24 nde balie Sarah. Likamba kiboninga tango bali na yo vanda na yo. Tango bali t'as l'attitude à certaines personnes au monde ndeni comme envers yo. Et comme ka 2 3 4 pas disolo ka libala na wana. 4 5 pas yo ko to bande bali yo keba. Ngana vana lupangu mobo. Tozaika mingi zaika ba fille, ba femme mariée, belle bana poto et tout ça là. Tozaki je crois 4 portes. Et lo ke kimi sanga ku futa la bandaka ate ya kitoro ndeni soto leke bele na yati. Soto leki 3 na yati. Il faut peut-être à 3 ngomuna mutata lisa na ngambu ne. Excusez. Oyebi ke na zui. Nabukani. Tango nabukani na bando potana pona na tambola et tout ça là. Na yo tambola. Tango na tamboli na bimi libanda boy. Moko beleli. O tamboli mama eto sambwe. To mela su maite, mama ola to atamboli. Pendant que tina bukana ki tina zaki na ndako wana aya otala ngate. Aleka na ndeni bien yo kasko eloko abeti. A o tamboli yo lela ko lata to ko loba lisusu. Ba on so alobaki azaba bonga bi yo bien mirite. Zelo ko monat. Mama sointai bonazo bisawa to mela pe ma parfum de parfum lamba de lamba. À ce qui est accueilli. Je suis resté réfléchir sur cette phrase là. C'est que ngainde na zelaka il dérangerait. Na se ama seki ndo ndo yoka makambo bato bazo loba. Ndo koyeba pena muto anani envers yo. Alingi nini akanisaka nini. Popo na ye kobuka na nga pona ye apema bapema ki na lupango. Donc pona ye bapema ki na lupango parce que nga nazaki obukana. A obongi boy biso to mela su maite mai na tonga et tout. Ok tanga na bando télé mana obi mana ke ba misala nanga. Na banaki jamais ko calculer que et bando déranger. Parce que ça c'est dire calmement, librement, ouvertement que kolata ne bando déranger biso. Obi ke mususu sabimi esili awa to sambwe bakedo asolo ebandi nde na fin na comprendre esika ni naza ko fanda na bi na isa bino ke domo ko rate na longwa na bisa mutu te na fanda kana kena na bimi na tonde babika na bima na zongi na poko na koma otambo na mutu kaka ke torange meminga ke ina nge zongi na ngaka bongo
na lamuka mukomusuka na kapisa banka na olongwa lelo mama e olongwe ndenge nini est-ce que balingaki yo na sa masano nde boso wana baninga ainsi de suite il faut talaka batakinaka o ndenge nini okoyeba sens ya mutu po wana ezalaki réponse nanga don mutu olasepelanga na tamboli après kolongwa baplâtre ezosimba te et tout ça la na ndeko kotambola te natambola babeki natiki beki na otambola boye ya beleli tokomela su mai te tokopema te ayo otamboli ça te dit tout elakisi nyonso yaya elobi nyonso okoluka so oyeba su nini nzambe abombaka biso nzambe abatelaka biso nzambe apesa biso sagesse na mokili etondi mabe nzambe apesa biso sagesse mpe intelligence na mokili etondi mabe nzambe alakisa biso nzela nzambe abomba biso bana na biso baparent na biso bakoko baleki bayaya na biso makambo ekomelaka bango te lelo ekomi pena fo kosala attention très attention na baninga très attention pasi ya mboka Congo ekomi soki bamoni moninga azwi mwa 1 franc moninga mobali ake États-Unis bamba bengisa ye ayebi teke baokende mpe kobunda kuna yendaki ebonga tolakisa ye oyo eza kaka zuwa ya États-Unis la misu magloire ntango azalaki ya bango nyonso bapesaki ata ntina te bakipaki ata ye te me magloire azwi pa na vie tala sikoyo mwasi nandimaki ye na nyonso situation nyonso bazalaki nango ana ye milliardaire te mwasi nandimaki ye 5 ans nzambe ayoka mawa akonsole mwana mobali oyo eza pota ya monene osanti kalingaka mwasi na ye ozosentir kalingaka mpenza mwasi na ye maloba esila ngata na otala makambo elekaka na Congo tomibatela tomilengele me nakei maleme nakozonga su na famille wana po tokenda kosenga bango interview baboyaki nazoluka par tout le moyen ndeni tokokoyeba kozwa interview na bango toyoka nanu version mpenza ya famille bango mongo ndeni balobi liboso ya micro nzambe akopesa biso kapasité wana nandimelaka nkolo akopesa biso moyen ya koyeba makambo mpe tolanda yango du début jusqu'à la fin inde ti sara kokundama ti bacoupable bakozala mpenza condamné bakoti mpenza makala na nsima ya nini tokolandela yango ndenge tokoti mpe masolo ya Damien Kosikosimanto ndenge wana mpe tokokende suite eza deja lobi lundi bokozwa yango bokoyoka lisolo mobimba nzambe apambola bino abatela mabota na bino abatela bana na bino bakoko baleki Kinshasa ekomi eloko mosusu Kinshasa ekomi kobangisa partout Kinshasa obima libanda kuluna ozonga boye baninga na yo baboma yo okende boye famille etieli moninga poisson mpo abali donc mutu nyonso nzala ekomisi bato nayebi te motema ya moto ekomi pena te nayebi te so nzala yango eza na libumu ndenge eza pembeni ya motema ya moto biloko elekaka kuna yango moto esala bongo donc moto akomi sans cœur aza prêt ya nyonso mpona nuire moninga soki amoni ke baya na pasi bango nyonso moninga bani otombola mutu tika ya tombola mutu emisa kobenda mpe yo tobongaka na nsima ya bato nini oyo ezoleka na kati ya congolais toyebaki congolais azali moto ya bolingo hospitalier ainsi congolais akomi assassin ya au plus haut degré congolais akomi assassin je vous dis à degré kazangi mawa ya nzala donc osanti nzala etengamisi mutu face ekomi se face mabe motema wana sikoyo ekomi ka lokwaka elongi ndenge ereflete mosusu komona elongi kitoko kokipe te kati eza koyinda na degré ya mabe mpo na nini na oyina mutu ate oboyinga na koyino te elakisi ke vi nanga kobonga nango eza na yo te ndenge na nini na avenir très glorieux nzambe amoni ke soki naza na yo kozala charge nanga keye malamu ate so esalinga mpasi ewumela te ekende mpo ngai situation nyonso ya vie nalukela yango cause nalukela yango raison d'être naloba mpo na nasacroche na raison wana ekopermettre ngai atika mpo nini naya na oyo te mpo nzambe apermettre te nzambe soki apermettre te seke na parcours ya vie na nga parti na ye asukelaki yango oyo te eza na train vie eza train bamisu bakomata bamisu bakokita bamisu tokutaki bango daya na train donc baparent na biso tokuta bango na train na bayaya na biso to bandi otambola na train bamisu bakokita parent kookenda tiki yo bato mosusu bakokota na vie na yo babimi bayo ozonga susu liboso bamisu bakokotaka te
Pour na train nyonso te oyebi sanga ke mataka na batu nyonso. Non. Siko po ni vi na yo lingi batu nyonso bazala. Po na nini vi na yo lingi batu nyonso bazala. Nyonso balinga yo ba apprécier yo na ndeni. Na parti ni. Ah, Sarah mwasi ya mbunzu lokwa ngai awa. Basi ya mbunzu basi kitoko. Sarah mwasi kitoko. Ta ipe efanda. Ah, mwana moluba nzoto pete pete yaya. Hey! Donc, eza pasi. Eza pasi na sukia. Mais nazo benda ka matoi. Ekenge nde luta niao. Ekenge ya dene de ekenge. Soko ze ekenge te. Bako leka sopo yo. Bako leka yo na 24. Bako leko penozo ndima te okei. Là msou Sarah place akoma ki yon atanga se débattre. Azo kanisa bia so na idea ki na nga ma camarade ote. So na yaki na nga te. Tanga azo se débattre na liwa. Tanga se battre entre la vie et la mort. Je suis sûr que les pensées tambolé na muto kanti ba parents na e famille na kanti mobali na e. Otiki mobali no na pas si Sarah somme. Apparemment pe so hotel romona gani pe na mona mabete. Soki andeni. Tamba bomba biso. Au revoir, on se revoit plus tard. En attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. Merci. Au revoir.